Muta yeba ndoki azala kamada ndoki. Muta azala boxer azala kamada boxer. Muta azala politique azala pe ayeba ba politicien. Donc yele ko la solo ba makamba ba kindoki na bolande bien. Bato ba mona kabalanda yeba ba yeba so nani azandoki. Boza na souci moko te boza ba na njili, bokotika ka ba na njili. Boza ba courage loko ni souci nini. Mboka ni eza ba ndoki te. Eza na Inde, to ko ba na Inde. To mona na Belgique ba pe na France ko ba ndoki kuma makasi. To ba mboka ebele mona ko côté ni kindoki ko makasi na tapu wa peut na ngola partout kindoki zali. Kindoki za ba famille nyos. Ba nyos baza na code ya na bango ya famille. Eza ba net ba chance mo ba pesa ba net lumière moko. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Nazalaka moninga na yote. Papi Ken tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yote. Nazala moninga noté. Papi Ken tolobe la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux aujourd'hui. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. Voilà, ton PC Binombo est partout, on a à travers tolobe la vie officielle. Vraiment, merci, na confiance, na fidélité, et na disponibilité, na binom, on a de partout. Merci na Washington, l'honorable 4 fois prêtre. Moi, je suis allé Washington, je suis allé à Nzambe. Richie Mono, capé des authentiques. Puis aussi Agostino Massosa, papa social. On a yambi azamuta ko présenter les soutiens. Roger Louma azamuta to sale ba émission belle. Roger Louma. Roger Louma molobeli. Félix Tshisekedi. Tu banda ko sale ba émission depuis. Et là encore, tu écoutes un bon Roger. Pour ça, mon petit bonheur, donc mon bien. Ça va, Papi Gagne, ça va, ça va. Pour ça, mon petit Roger, pardon. Oui, ça va, Roger. Oui, ça va, Papi Gagne, ça va. Tu vas dans la sorte, tu vas rendre mon kilé tambol. Ah, bonne santé, Kassiko. Oui, ça va dans Angola, Papi Gagne. Mon père, quand tu as la rave émission, les émission, bah, le bagage bon. Donc, on a vu tout ça, la maman politique, et mon tovan, on a dosé, tout à la musique. Mais Roger n'a rien eu fait aux Anakiniti, yo, Zaswani, vous avez pouvoir, on a le maman, trop, vous avez pouvoir un petit lélo, va nous raconter. Non, Papi Gagne, tout ça, l'attend, on a ça au Kenya, tout ça, l'attend, déjà, Facha a bien déjà, dans le Béla Fachi Béton, tout ça, dans le moment où on a préparé. On a tout, coup de moi. Non, ça va, on a ça là, on a ça là, on a pote, on a ça là, bien, ça va. Parce que ça, tu es un mouton de Kobunde, la zone pouvoir. Tu es là, on est en tête, tout ça, ma camoufle, papa, je ne sais pas. Donc dans un monde direct dans monde les sous na sala ayo les sous na zabu la ane oyo bate to buma makabo donc comment ni wa et na lobité dans le sous la ane banga bino va na ba indikila te na ona mo banga micro o mi papi gain na zo tembe na loba na linga sou le gate na banga papi gain na ni gata papi gain na ndeko langa ouais pour na ndenge pour makamba politique to yedinga banakala. Non, mais tout le monde a besoin de politique. Politique, il y a des matchs à Marseille, Marseille à Paris. Politique, ils ont un mamboka. Ça va, si ça ne va pas, mais c'est pas. Mais là, on a l'ingaro, on a le blagalo mon côté. Pour le bagama, il faut n'en dire fachi, il faut ce qui colonel Bakangao, il dit qu'à peine Abima, dans l'Andakayo, Abima, parce que je me tapé, malgré que je me tapé Moutaza au bossé. Moi, il faut encore le baron pour être là. Si vous avez Moutaza pour bosser, mais ce qu'on peut dire, ça va. Papi Gagne, ça va vraiment quoi. Donc ça va, moi, effectivement, tout à fait décembre 2022, on a reçu là. Donc, Quinton, on a reçu là. Voilà, Roger Louma, Yaza Molobeli, Félix Tshisekedi. Tu aimes bien les lots, na cadre, tu es un solo. Il y a Makambo et Zoleka, Lelo, Nanjili. Et tu aimes bien messager, je crois qu'il y a quoi qui va Nanjili Makasi, tu as un sous Venabiso José Wanduka, on a checké un peu le point sur les i, mais Makambango, Yaza moi Nanjili. Boni toujours défendre la paix, toujours Nanjili. Oui, ce qui est comme ça, il y a un peu de moni, il y a un sous, on dit qu'on a le village comme Fachia, on est Fachia sa président. Dans ça la paix émission, bah toi mon argent le village Fachi, de mon natina bakin, bon ça n'a pas de émission. Il y a beaucoup de choses, mon épée, cacher mon père, nous devons comprendre. Et mon faut maîtriser celui comme Roloba, Roloba.
so les camarades tout n'ont les camarades. Bon, voilà. Émission Mogoto les Kamikolo, il y a messager Galate, je crois que Bananji News was au courant nango. Bino Banji Bozar Bandoki. Ah bon, na évité dans mon gars émission mo batinde lingango na masala mo avant na Hollande. Alain PT atinenga vidéo mo na talaka mo. Alain PT atinenga bi mo ni makam émission mo lingi na kini ngabi na Paris ngabi oui na talia mo. Na moni ndenge na moni ko de yo baté kasi nena lobele. Mina répondre moi moké. Sikoyo neti tango talaka mo eloni mo ne ki mbamo binono funa sauver njili. Non, le quoi le banae, ils ont une démocratie, ils ont droit à le bandoki. Vous comprenez? Parce que le monde a regretté, atteint ba kombo moko, il y a batu moko ya valeur au ba sali njili ezala. Ba sali njili ça teka ba vie na biso do pesa respect. Ba sali njili za. Do ba sala vraiment ba vie ba pesa kombo tant so ba na miki to za ba jeunesse, tout le monde ba vie mo ba otina ba Nigeria, ba so le Cameroun ba vie na ba vie fracasse. Donc à autant que ma vie fracassée et touching à ma casse à autant que mon on une émission qui si ya ko sakana au moni batamokili au moni musuta ko lobeloko a moni sike zalita abia sana kiss kasi ne pas ba kale yo présent à côté de la loge à sali bo parce que ba baté assemblée au moni ma vie wana lo na yo lobema papi gen garçon na avant na banana ko loba garçon na ayenji likoya. Donc garçon na yenji likoya avant na kimvula nasi basoma kinda na kimvula nasi ba yaki mission ante papa na bango azaki mwa mutu mwa ba mwa moyen papa na mwa azaki mutu mwa sumi pale nasi ba uteki ba bali mobe na ibi place ba utete kasi ba utete na ibi te ba utete musika ba ko soma le pont na njili na kimvula botan ba na kimvula to mona kindenga yaki na ye donc garçon moko aza calme aza garçon moto andolo baté donc aza mwa njili te aye ko ya na njili kasa kuma mwa njili ndenge vie na fondo lo bado ki moni oui wala pire so vie na wala ma pire vie on comprend so vie abina tant na pese tout respect pour na pire vie na do grand frère propre do wala ba grand frère na ba grand frère na sa bazala ensemble au moni na moni alobi makamba bandoki alobi na kimvula ponga na ngapi na 3 na kivula na no sala karate na karate na bino côté ya ba grand show madala yo vandi ba ngana va na kimwenza omona kimvula ya musika te na no sala karate na karate 3 oui na sala na yo kola ni karate pas mettre japonais na balabala ya lobi wana omoni akolo banende ya lobi bandoki sui ya bi bandoki akola ksa biso do ngana kolinga ma fa la ksa so bandoki kwa biso do toza pe to ebiti le biso to bandoki bazana na njeli fo ya la ksa biso bo papeke de lo ke salinga pasi tango aleki azui bato bazala bakisi oui so mutazala kisi ta bazala kisi kasa ko tanga ba kombo ya bato te omosuki na pesa ba congolais respect soko leki na émission ko tanga loba komba muto benji ba bando ko tanga kombo ya bato te ndet ba vie na ndet ba vie fracasse ba bende ba boys ba vie na biso ba vie mabela ba vie ba mikolo bazala famille na bon bazana bana na bango awa ba mona ba bloka bo ndet ba vie fracasse o pesa vie fracasse respect ba to pesa respect aza grand homme donc grand homme na banjili wana ba vie fracasse ko lo ba te muto na zo ko lo ba vie fracasse na njila hotel maté ta bana de ba moni ba separaté donc na séparité donc il faut ngana ko yebsa pechu na utani ayanji ko ya oyebie na ebie o moni aza mona mo mala malo bagate bien aza garçon mo ka lo bagate mi bana mo baye na njili batanga baye ko suma le pont na njili do mona na no mona no tamona ba leka cité azolanda ba leka ba cité bazo l'accès arche wana wala ayute su wapi bazo l'accès arche na leka cité ba aki ba masa leka cité yo na mona kishasa bena na yebi wana za wana na yebi na yebi ne ba sumi le pont na ngivula ye asumi le pont na ngivula na ngivula na ba mo ba benga 33 somba ki wato yebi ndenge ya yeki aza mona njili tende biso za ne njili mado Roger Lumo do yo bina ne grandi nabi ne ba to azo tanga na msa bi ba biture de père et de mère nabi de 100% 100% des vieux fondants le baki banso to uta ki kitambo ba se ba papa la so uta kitambo so ma pa na njili comment dit donc ngama na 100% de mon njili moi so za mon quartier 3 quartier 3 ah obiki parce que so les mon 8 ka pas tabi biso ba na njili to banda makambo wana au moins temps ya otanga ba chama chiko to kolina bango to banela mo ba braza to sai ba les jeunes be griffé ba na njito yebani parce que moni ye ayeki goya et puis ki ayeki na kimvula do mo pe do mo ni so la catch to ko la to yebana ki so biso
quartier oyo bala boyeza play moi ça kuna ba to yeba tinde to comme ba trésor to yeba naki pour te donner un club mo les jeunes griffés les jeunes griffés to sanga ki bana ba balika parisien to kutana na golfada de to no kutana mabo boyo omoni voilà bola tati ba pantalon mine voilà na biso to bali mamba ba bilamba kolata ba misisa mona ba misala likolo wana de ba wenge bando suma bilamba na njili mo to tikela mo bilamba to yepa le kapato yepa parisien to lokela mona bi pisa so marque auto koteka mo nem so déficit o mona ba ko misisa ba oya ba Adolphe ba nani ba oya to ba suma bilamba na njili to bali ba bouger ba na limité bali ba banda ba suma bilamba pa na biso ba na tsango na caché 4 ba ni to banda kwa omoni pechi wana o na benge pechi wana ayen njili koya akoba ndo bamaka njili te soka lobi makama ndoki etali ndenge lobi makama ndoki kasi ndenge ya tenga kombo ya ba grand homme net ba vie fracas na CP na ngote vie fracas sans ngina vie fracas ki mutu mo ba moyen so tenga ba to koja abi wana vie fracas est que ba koja za ndenge ni est que vie fracas a muta koja vie fracas za munyanga ba koja za la mimi na ba tandu ba zombo koja ze bela njili Dabia yefa la sangote yo aye ko ya yo ye na mboka batu sugo yo ba sekla mboka baso ye po okote na likemba wana po azolo ba tango ya lobby papi ke yo to tuna ba kespo na bisu makambo ba so ba kinchuri fo tuna ba bloko wana omoni te ron to ya na bisumale bon eloko ngana ye na kebisi ye parce que batu mi ba bengi ngai lokola ngana za mo lobby po na za véritable combattant lokola ngana za mo lobby na longo ya mo ba politique et makambo ndenge ya tsango donc il faut asenga excuse na ba kombo wa popo o ya tengi ba vieux fracas ba popo ba tengi ba bende ba boins ba o atengi ba vieux na olata ka couper so ndeni il faut aller asenga excuse na pour azala ba famille na bango bazala ba bana na bango bazala ba famille na bango bamsu ba bana na ba kola yo leka comment vous tout la menga za ndeni ça ba na ba vieux fracas faut aller asenga pardon ça les asenga pardon te association bana njili ba porter plainte ba kombo o ya tengi wana akoyo kofinga ba mutu alobi mutu andoki wana etaliye taibi makoma ndoki wato ko balelo ko motika tanga tengi ba kombo ya batu donc jamais ko tanga ba kombo ya batu na télé eza vidéo e pandeli monde mobimba ba viona ba yebani bazana bana na wana basi parce que ngana yebi mutu wana kota na famille te kasi na yebi neve ya fracas ya mwasi na noke ni makambo azolo bana yebi yango bien histoire ya vrai bien faux akoyi ko tanga kombo viona te ayiko tanga komba ba vie mabela te akoko tanga ba komba bebende te ba boins te baza batu ba luka ki vina bango ebende mutakisi ebende place aussi c'est dans ça kasi tanga na ebite so c'est le suna mona tanga ba c'est le suna ça délivrance na na ça délivrance comment ya ça délivrance ya ça passer ayi ba non mais lobiga no place on les place ba kisi on ça ngana ebi place ya kisi tanga ebende bandaki e ke duma ngana za ko ngana kota ebende kasi na mona na ebite ba kisi ba ngani sera la mutu sa pour dosa ke logo na e to mona ona ba na ba magasin ba chinois to mona ba chinois mona so apesa ba chula ya boko ta magasin pour les so ko yibe logo te ba mvuchi to mona ngoto e bo ce que ma benezani so bi no ko na bo ma benezani ndabi kasi ye fa la so ngana ebi na to so ke za kwa bo ce que no bien vous tout la menga zani kasi ngapi kala bandolo ba ngapena ya kwa bitumbati te yo zana kisa bitumba te ngana ila kisa bitumbati yo zana no te ngana ila ngana ika konzo kaka ko zana no te papi ke ba ko sete ba tu ya benga ta ba vena nga chikos o ba ifsa nga bo ba aide tsuba ifsa nga no na nga kisa bitumbati kasi na mona ko yamba ba tsuba ba ko ba ngwa za soki mekle nano na mona ba lo ba so bo yamba bona chateau ba bi ba ngo so ba câble so ndenge ni ngate ngana nga ndenge na botama kasi bana njili mona njili to keseni bana njili pe za bele njili za muneka kasi ba to bele ni to za pe par exemple ba za bele il y a des bana njili pe bana njili oh donc sous donc c'est que vieux fond a raison il est bana njili bani ka vieux fond on est pecha autour ba makambo ça aza mona njili ayina njili ko ya aza mona njili tete ba vieux fond ba biso de no beta bali bo vieux fond prendre la beta bali makasi famille to beta bali ba vieux fond ba beta ma vie na biso ba vie ma passa donc nga sona beta bali ba vieux fond ba dribble ba ko ta ba sala ba ogangi na sona mita ba bengi ngai le so a gifler nga ba vieux fond bon eloko nga ya kivima faut garçon na les casser nga pardon et puis nga zolo ba pona bana jito to tuna ba question bonga na question na bité siko vous tout la menga zani vous tout la menga ya so speaker grande biso ba Congo vous tout la menga siko ndeti nazo roboti la plupart ka ba Congo yoka vous tout la menga siko moni ba Congo parce que omoni njili e bute na gitambo pesi ba ba Congo ba semba wana ba nyso ya ki njili ba mingi ba Congo yonga kiteki siko suma na njili boy mo pesi ya ki ba Congo omoni ke sayi ba Congo parce que to wite ba côté ba gitambo ba côté ba semba ba côté ba amani ba zayi suba ndoko yale to kita siko boy bon vous tout la menga ça ndenge ni omoni vous tout la menga ce que ça ndenge nini
nazo kobotela mwana ndeko na ngai nazo botela cousin na ngobe cousine na nga nazo botela mutu moya famille na nga yo to roto saka makila na famille yo babenga ngo vutula menga bon ngaso na lingi mwasi na njili eza vutula menga te pona yebiete ngana mukongo ile msi azali mungala to linga ina biso eza vutula menga te bon alobi na momo ko so kinchuri fa to nango kinchuri la sini na bayanzi kinchuri za ndeti yo bali mwana tata mwasi obali mwana bien mwana mama leki obina njili les a terriblement parce que là to expliquer kinchuri faut expliquer terrible za ndei fa la sabat o batani so ngana tele kutu mabana moya njili ngo ezala te sino tepe bana matete presque na bingata na okola na kina ina bandali na ko linga mwasi na bande ba menaçant mabe mutabikisa ngo to vela nga chiko singochima ko mabele moi parce que zone na sira kala to ndo bimate au moins bana matete ba so ba matete to ke ba tek ba mo ba tek na ba mo za kwana au moins bana matete ba linga te ba zo basi na bon bana jipe ba do linga te ba zo basi na bon to do linga la suko la centre na mo so ne ko mabongo bonga so ne na za na France na lingi mutu na France na botisi bongo mutu so na ko bo chape na Belgique do ya kinchu so na bosi na France ya kinchu sikoyo boba na peka bino bino poni papi gen nazo expliquer yo ko bana na bisa so ndeni papi gen to koli na njili donc ande bo koli ndo fo o monde so ko kala ko pro obiba o moni kala ni to zai po ba para to biba ndé mo ga donc mo ko fo bala ga mo ko mo do fo bala ga mo ba to banga ba pesa ngala ko bino bala ga bino bon est-ce ngala bana mo na njili yo bala mo njili bala mo na njili te ga mo na lembo na boti mega na shad mo na njili te mais bo ça ti de non non to ça na biso bo tala kaka mais ça a raison ay ko père de vie to ka boya na ya père de vie maman na bana ngazala shooter ya te oso to boya non ngana ko bota nyote o comprendre do maman na bana ngaza o ya boti Megan mwana nga 22 ans aza infirmier Megan ako na kota to kuta ne mwana veme d'accord donc ce qui lui a donné mais vous en mais to ça na pisina ko linga tena bota bo bon ce message a dit que non kolinga mwana njili te surtout abasi so linga mwana njili bana njili bazana kindoki makasi donc avant linga mwana njili faut tout na nzambe place on ngalo bani na bia asololi betali kufolu ka nzambe ko ye ngona lingi photo sala émission yi faza la kuna to tuna ba questionner omoni ya ko fixa bana njili oza humilier bana njili ba sera njili bana njili omoni biso ngana mwana njili mwana nga azaka fier tana ba papa na mwana tsango tanga taka misala mwana tsango sikuso ka tala be mission mwana nga taka za kitoko ndengo so mutango bala bi oy papa na za njili omote ne biso mutu moba ngo bala mwana ngesimba te mutu so zo tala video azo sepela nzoka ibate makama zo loba pota na yemo ko eza mabe ozomikisa bana njili baza ba vrai chéri bana njili ba lukambongo bien bana njili to moto abanda ko ya poto liboso moni bana njili so ya mwasa za courage slim susu asomanda ko abengisa mama na ye photo féliciter bana njili bon sur l'hôtel na ba château rouge wana basi mingi baza wana omona ko ba fundi ba magasin ba exotis bana njili to za 5 basi baza na magasin château rouge ya bana njili ya pige ba courage moni ba luka ba mbongo lim sumuna ba hotel ba zango na ba kala bana njili to sana moi dignité na biso moka so moni batu mususu na pote bazo finisa ka bana njili moni musu complexe de ça la bon mona njili ayi ba koluka o moni mususu garçon na robia petit na ngawana le mususu azana ya kuaja zo mona njili te po kozala mona njili so kozala mwasa mona njili fo ba koluka abi wana ya pazo mo sinote bo kabona po bon bazana non papa ge mona njili ayi koluka mona njili azala propre au moins moi njili msaka ya chimi basket comme les garçons yo so là tano comme garçons yembu fa yiba lifa sumba basket comme les garçons olinga mwasa mona njili msu fo valeur moi mwasa njili nga valeur et moi ça njili nga valeur azala bien azala propre malgré ta azala loko moko tika mota sac ya bien na nini bo ndo linga kuna te pon pona kutene intende na za célibataire bo jeu le so ba yedo na oninga kala mite mona njili oya oh mona njili kala to zongi na ndina okay makina kuno mona njili na yena chez na mwaka kasi bon bali bien sûr photo za kabungu na bi matete pe bakenda na matete to kota bakomba ba biso to ngana bi baza na matete basi na voya matete kasi moni ya zo lobela ona ndenge ya n na asi mona njili na linga ete po azali ndete amoureux mo tanga yaki njili linga azali ndete amoureux suko amoureux ne simbiete po mona njili pozo efo za mayo mo pe mona njili atala kana mobala sp po moni ana poto basi misusu bakima mibali na bango ba ke muziki mobali na yo zo ya zo linga te ko kita te zalaka na fati poizo comme ben soni comme ben ça bien te pour mon ben c'est un peu présence ça bien montre bien makamba bien face à moi propre bon oui basi na basi basi la réunion mo baloba bon yo soko za mona njili to mona njili za na bien mona la qui montre bien ça qui est bien yo ko ete siko yo finga mona njili so nga mona njili non baza ba c'est moi qui to check bana njili na pesi no longone ba mama njili bozaba kindo bozaba ndokita bozaba propre ndema jalousie te ça la bon pour batanga bana njili baba ndo siko yo mutu wa ya peut-être ko mutu tam soza besoin bala mwana njili oyebi nini o tam soza ki vidéo ba bandisi na lobby
bato nyonso oyo baza na monde entier bino boyebi bana nji babakourage bana nji baba vrai chéri soki otali bolobaka bopesa ngo baliste bato bana njeli nini oyo mabala yango ekufi awa sinormal tofélicité toza bato mosuku tu bana bamasa yango tokola na bango toza na bango awa na poto babanda libala ti neti bajore mambo félicitation jore mambo bato baza ebele nakotanga bakomo te na bavideo baza mabala na bango ti lelo awa bon yo soko ya kaka mutu moko fo mona bana nji babakourage tala omona tala koti na baquartier mosusu omona bango to bakotala bakota mouvement so tala ba mouvement ta bachâteau rouge bango to kota mouvement na bato mosusu balandi de basa ba vrai ba chéri fo ba bien so li mona njili apesa respect mwana njili ayebo luka mbongo mwana njili ayebo somba lopango mwana njili ayebo somba vati mwana njili ayebo luka mbongo et puis mwana njili ayebo cha propre na nzoto na mwana mwasi na valeur ngalobi batata mno bazana bakisi ya kindoki ya kolimwisa moto na poto na bobu aosokola akoti dusha zabe mobo omoni papi gen tozaki bana meke biso zalaki ko toka lisolonga na poto vie moko boye amona papa ne kasi emona na boye te eloko mosusu feza la épreuve po tozaba na njito lobi toyoka ngo kasi épreuve ezate papi gen oleka mutu omona mamuta tele boye poza ma vrai na mioti ngana vanya tela mona papa na nga boye omoni mamsu maloba kaba balobi tuna mwana so abine yakola sa so ba mutango mona kibo akoloba te omusu video oyo ezobomisa bato omona wesa garçon na azaki garçon mo bia oloba te abandi koloba kaka pa meta omoni mama meta oyo ya Paris tant fatia du pouvoir allez ba association comme belé mama meta abengi akoma na association mama meta et on a ça l'émission à laisser partir mon peuple na bachatumba ando ko lobelo ko nini na bachatumba zo ba masolo kaka ya ba église ka ndinga zo na mouvement chatumba andola mama chatumba anga somo ko tabala kimvula nabi omoni ya talaka telefone bana kimvula ba yo répondre bana kimvula ba kotala so ya zolo ba okamwe mabe poza nga somo lo bakata nga somo doki mwana ndako na kini mwana ndako doki papa na bango yo somo lo pango na njili parce que mwana magasomo ya bien ando lo bazaki milei to magasomo ya bien to mwana ba yo kotala njili bazaki na bando rabasi to ebi bango kasi siko aya ko lo bia manjila sa demi Dakar akomene mwana njili kasi ko lo bate eloko soko afiki ye de ko la za pasteur ebi bana njili baza bandoki fala ça so bana njili lokola ngana za mwana njili fo ngana linga to kutane fala ça ngaba bandoki ni baza na kata njili poto bangela pe bango babeke poto tamula boto ebi teni mwa yebi lokola ya ebi bandoki ya njili ye lokola za passer ebi bandoki ya njili fala ça biso to linga to ene business ça la business faut ça business no libanda so ça na njili okoya ye business ni asala ye fa bana sa so na business bana bango koya est-ce que bana bango koya bazaki na kisi babeke tuna e bana mine sala batile lobe bana bango kufa basa iso na hotel mo bango na moto kufa kala esi basima ekisi ndenge bende eza eloko na moment omoni makambo papi gen makambo ko lekala ba télé oyo yango te bebisi biso boyo omoni ba vina biso kala ba vina biso mikolo to baboni ko lekala ba télé il fallait pesa ba idée malam po babaya ale makambo siko moi petit mo abimi il fallait omoni te nga répondre ki viona tango yaki po ya lobi likambo boyo po na lobi ba makambo bandoki ya njilité omoni ekomi ko sanga na biso soko viona lobaki te makambo ngeza te bon c'est comme toi le batin ni sur makambo za fo okolo bano na bia vio wana alobaka makambo ebeleti aloba makambo bibembe makambo bipoli to chaka iboso ba vina biso ba pauvre ya mbaki akende ba ba mikolo ka tumana tv ya mbaki aloba donga mwana njili boyo ngai ya njili boyo ba vi mbaki agno pe mana kimia sigazali ndoko vi mbaki ya petit frère ya Toti Monguya ndoka za makambo ba viena bango wana bazama ka bazama ni ba veto ti balobaka to mona mamuta luka mbongo bien izo bana leka na télé ba veto ti nazala ki boy non to comme ko le mama ba petre comme le mama non c'est pas na c'est pas l'idée siko affaire ya ki prêtre oyo affaire ya ki prêtre na njibo za prêtre belé papi gen omoni papi gen foto tika makambo yo omoni ba to yo ka soni omoni ba zone so ba lobela mama télé to ba makama grand prêtre ça na papi omoni tango défend abimaki yepe défend ba konga na sa père papa mba ba sa père Adolphe Balo bakata sape bosiko yo grand prêtre mo ya nini to lobaka le grand prêtre ça te pas grand prêtre mutu ala tala ndenge papi ke nyola ndenge ngapi ko shulu mana ndenge nango bo grand prêtre nyola sa mutelamba obi osomela mutelamba obi tango yo yakina kini wana osali tapage o panza ki bilamba boy to na njili grand prêtre azate ngoraje na ka grand prêtre azate solo na bia papi gen omoni muta munanda ko na njili mona njili nyoso na ndako na za na collection mo yo la chango ya la ki boy mona mobale ki mungi boto baba keno on a nous prêtre njili na bi ngana zo yebisa yo mwana njili prêtre njili azate
mokili etunaka boye ntango na ntango etuna boye lelo yo sombi blusage lelo mpe bajutre dumakiti peut-être aza te moto alukala ndenge na ye na toya magasin est ce que poto mpe ntango bayeki okuta ve bokulu ntango ayeki akuta mpe poto ti akuta mpe banyapos banyapos bandola toza biloko akuta na bakongola ya brazzaville bata mpe baweston batriple mpe ezalaki kester mpe ntango amemi mpe triple semaine ongo basiko kester aleki papa mwana kolata non. Donc, moi, je suis de prêt à la tête, je suis magasin, je suis na balasinga chaîne Marseille, je suis sombe loko na chaîne Marseille. Balasinga gaida faite, je suis sombe na loko. Ba bi na loko bezaye bona, je suis na petre ni ala sa mutu lamba, tu na petre wana, ala sa mutu lamba wapi, ala sa mutu la, pour la sa mutu lamba wana petre ye, tani ngazo la sa mutu la ta, boy. Bo petre ngo ya nini? Ko ya kala, obi ko ya sika. Siko bato nyoso kala ya njili ya poto. Siko bosani na njili. Nabi bana njiba tonga ko bosala nini na lobi ya kasi bana njiba tonga yo satika ya dio bana njili bazala bandako bana njiba tonga ba trois bâtiments bana njiba tonga bo batonga bosani bona njili obi makambo ta ba camion oyo bana chita bana makambo ba 10 818 omonde ti masala na chama chiko na age na zala ki wana akina 18 818 Yes, azana kini. Azana kini. Azolu connaît bien. Sokolo ba chama chiko akoya. Chama chiko. Moto yoka ezama ba Sabima, chama chiko azana ba ferme. Atonga mo eloko na vana na kina vivakate. Azasuna kisi. Masala na chama chiko bazana bazini. Tu sais ba mas de belé aba jore mamba lukala ba obi ba soma pelo. De soko bino olingi soko so mwana njila sombe loko boy. Ba sali bo ayibo mwana njila tonge loko boy. Non. Te siko. Ba vela ngaba zama kambo ba ve toti mungu ya ba tika oto ya bloka bien kuna. Est-ce que akoya ko lobela ngo boy? Non. Siko yo. Avec un des castes, avec un manin tima manin zuz. Non, tu ne sais pas ça ni bon njili. Tu tombes quand tu bon ça njili, c'est là qui bon monter. Au moins la personne sont njili le tamboule ko beta ni au moins la tenda kana ni. To bon ça papa pango ya biso to suma papa pango na biso musika. To bon ça mon njili ya ki deti au moins ou na le pango zo douce la botina le pango la musuzu ba numéro 1 na numéro 10. Kasi ko mona mutu so aye pota chadi ba pango, clôture mona le pango bien o chepe mama ya valeur o chepe ta valeur. O zo tonga nayo, o ko kola kana njili to suma ka le pango na njili ne ba to ba o suma non. Siko yo na bia papi gen ce qui te le bi o to so makale pa na njili kati biso biso vana na exasati to ya pe potote po biso ba ina poto ne bazonga te ba to ngaka ndako wa so na so na ta so mandako ya poto eza pika nde moto ndenge biso pe ba na njili to so pe na so musika ndenge pe biso azo ya pe na poto atongi alina so mandako na poto musu ba linga tonga na kin je suis un doka obi za so poto te comme auto au moins ba biloko ba vie wana vie na pesa respect vie wanduka na pesa respect c'est Roger de Mamolo Bela Fachi. Na vana na toile ka chéri passa. Au moins na pesa vie respect, na pesa vie respect pour na za ba grand frère ya ba âge ba beti ba bali. Ni ba vie fondo. Mais bien na respect pour na côté en politique. Parce que mo peut ya na okene na politique, pe na memo musika. Parce que oyepa na ngao to banda vidéo o do kene ti na memo pe musika. Ti pe na memo ti na bakini. Bon na libi bote na pesa vie respect. Vie wanduka osala ki succès ma kasi ba yiba ko na njili. Kanga moni valeur na yo bombango so moni oleka ba moni ba manquer au respect à mabe au mona kombo na yeke sila ta ba vie sami mwela balo bakate ba toti mungu ya banene balo bakate ba vandi calme ba vie ba sami mwela banene ba vandi calme so ko so le télé mutu sa yeko loblo mabe o moni bonto ba le télé batanga ko mutu ndolo ba na télé na ko beta yo na ko beta yo ulu ba mutu na mo bundito ba ko beta ni na te viona atolo bandite ya Nice Pedro Nice Pedro za na bana ne awa vie wana vie na njili vie na njili vie na bisanjili vie na njili vie na bisanjili na ina ba kombo te bana tingi otanga kombo te ngam ta politique vie na njili aso ba robeta vie Nice Pedro vie Nice Pedro za na base na awa azana bana ba kola bana ikuto za na bona na mo ferme njili na ba robeta Nice Pedro oya yibi alobaki robeta vie Nice Pedro transpo vie Nice Pedro za na bana na mo mtu wali na tele o ngana sasa na cha oto kumtu le kasema mediate Nice Pedro ba mo njili Viens ici peu de la SCI bana bangiri ti aba suma ba mbati viens ici peu de donc moi c'est na bien c'est Hélène asana bana mikolo siko juste on le katata mole kan o beta vie wana no bien est-ce que bino bena njili est-ce que entre bino est-ce que bolingo bena solo zala kasela bite kasimite mam bolingo ezate bolingo ezate parce que bino ma bloka botango au moins péché nga leki tant il fallait azong sa vie na lobaki ayemba bongo vie fondo bongo vie wana alors ma kambeza na njili boba kindokeza na njili attaquer mbala moko sans preuve et puis azo taquer azo bangate ba vie moko ba pesa valer na njili ba vie mikolo ndi ba vie na ba vie fracas ba vie mabela, ba vie ba tanga ba mo so makila so zo bima so ça les passe
va porter plainte. On va porter plainte. Est-ce que et toucher ma caméra sur le papier qui est dans le carte. Et tu l'as fait avec un téléphone, c'est un inscrit. Pas attaquer à qui m'a beaucoup kangai. Bah viens là déjà, bah ça la combo na. Est-ce que ma malobi on est ma solo? Et ça m'a solo te. Au moins il a pas tant à combo. On dit pourquoi déranger plus. Mutando ko sukola mwana wana. Mutando sukola mwana za na Belgique, asala pe vina ye. Ari mutnanga. Je peux bien. Te et ça m'a bongo te. Mutando ko sukola mwana wana aki sheri ndanga bo mwana. Asana bala na ina botanga kombo na ete. Et ça qui bongo te. Bon moi ko sukola dans aki omoni zairwa zaki répétitif omoni makamutolo baka omona ofinga president na ofinga facilité omoni makamusuto yoki kala sango nguma monga bimi bo nguma bimi place bo omoni te eza bongo te eza bongo okutanga kuma violate aza camarade donté la vie fracas baza ba camarade donté baza ba master baza ba master mikolo baza ba master bana na bangu ba leki ne baza awa esi ba accepter lo kande moi sur le comment sur bando sur mutande tout na yesu coach. C'est parce que na zati po ebi solo. Ngana ebi solo ya ndingo na tezaki bongote. Pour na ebi mutando aza mwana muketi. Yeta ebi solo mala aloba. Makile ngando bandeni. Tout ne makile bi mena mai ndenge ni. Mwana mukezi bi mena ndenge ni. Kasi yona tuliti. Parce que ebi solo ya. Eza likuta e mai mene parce que mutaza ina mwana ndo tikala mwana petit sœur ngana ebi sina kotanga kombote. So ngana solo babo pona yebi ni eza bongote. Pa muta osukola mwana ta aloba makamba mona kiti. Bon c'est là. Bande ko sukola quand même mwana. Ngana ebi solo bongote. Te siko boya osokola mwana eza mama le eza makama likuta bi mena bongote. Okungwa. Voilà. Roger Luma aux amayele oui moloba la livopo ti o ngabi nga mo bila fashiti ngana kota politique wono tuna nga lelo te otuna makambo yoto ona ba tumso ya Belgique ni o esi ni police ko loba fort ngana lo bana mutani ngana lo bila mo lo bila fashi beton ba nji ba Hollande obisi ba nji ya basi nini par rapport à makambo et puis obisi bato baza di banda nini par rapport à bana nji voilà na tibo na pe no respect tozana papier gain mo lo beli papi gain papi gain mwana ngaba solo ye moi ebine to balinga solo bili kambe sala ma omoni na ye na likala be misote mo to comment déjà ma politique na bi na ficha déjà na ma politique ya boye bi no moko se Roger ma grand combattant teti ya ma libère omoni papi gain na bono yo na kiss na kiss de ndeka ka na bota maka konzo na lobi bana njili boza na souci moko te omoni libanga babwaka kana libanga oyo mutalinga ngote babwaka na libanga balibanga maya nakoba ni manga ya mubese za lawana babwaka kana manga ote ko kita ba buka ngo bana njili boza la nino bana njili boyebi ko luka mbongo boza ba vrai chéri ko bengsa ba mama na bino osala ba makamana batala ba hôtel ba maison mingi za na France tala ba Belgique mona bana njili ba saba exotisme na bango ta partout eloko esala minute mwana nazali mwana njili taye ko ya to yambe na njili na kimvula ayi azambe mwa malamu aza mwana ndako andoko loba na ete monika poto ndi tolobika banduso ba komina moko loba ba komba journaliste banduso ba komba pasteur azane pe pasteur te ndenge yazo tanga ka bible e bandi lelo te na muna zo sabe mission na ba batnaso ba kene kuna botanga ko to achatumba ando tanga ka makambo ya o ba divorce makambo liboye couple ba tanga makambo e ba mari de nuana na muta e ba kandoki aza kamada ndoki muta za la boxer aza kamada boxer muta sa la politique aza pe ayeba na ba politicien donc yele ko la solo ba makambo ba kindo ko na bolande bien bato ba mona ka balanda ebe ba yeba so nani azandoki boza na souci moko te boza ba na njili bokotika ka ba na njili boza ba courage loko ni souci nini mboka ni za ba ndoki te eza na end to ko ba na end to mona na Belgique ba pe na France ko ba ndoki ko makasi to ba mboka ebele mona ko côté ni kindoki ko to makasi tana tapu wa tana ngola partout kindoki zali ba famille nyos ba nyos ba za na code ya na bango ya famille eza ba net ba chance mo ba pesa ba net lumière moko mutu sa boza na code ya te mutu sa boza na code ya te banji ba mama ndokite bana nji baza ndoki ba vrai chéri bana nji baza ba vrai chéri na tala linga no mingo mutu nga ko jeluma so mo nji mo za na anende so mo nji la célibataire yo no kotsa te yo kotsa ngai boluka mbongo te papi gen yo ebinga wana le te bino kotsa babu papi gen ngana eboluka mbongo yebinga ngana solo na ba grand homme ba ta McDonald minene oni ba McDonald o ngona na solo na ba Jif comprendre naza moi na kolo ba moto ba po azolo ba nini naza moi ba bilo na mike moi mi balé na tiona na ozwa moi mbongo na nga comprendre ngana yebi koluka mbongo banda na ya na poto na sala fiche paye na sala na fiche paye na bo miso fiche paye ta ko mebi na bimisa zo ko pa na grand courage zo prendre bana nji ba boluka mbongo omono wana ozo kofinga bato zo kize bana nji ba yibaka ba chaka bo zo ni nyoso ba yibaka papi gay ozo tenga makamba ba kuyu makamba ba nini
on m'a comme surtout les médias faut pas peur le yo ça pasteur to bio te ya ka faut te ya ba bien est-ce que moi c'est nanda ka gangi la gioté tant on zoom nanda moi c'est pas mon pe bio te bio c'est une beau en Égypte la bio en Égypte parce que abine ayewana otikate ngapena otikate au moins mon client passé ah poto yo otikate au moins makamo ya on ve wanduka ba ki poto bébé si bato po garçon alobaka na ete mwana kimvula ya ine bana njili alobaka na ete ya ila poto abani ko lobani ka ba émission au moins va mutasele sur meta ando le kaneba émission pa makatu mona ko lobate meta tanga l'équipe ba émission maman meta na bon Roger Luma to ko na so poto 6 ans OBC messager ni na zo landa yo poto 6 ans biso pesi bato mo bote vite fait messager ngayo Roger Luma ebinga bien na vana ki monjo vana ki mvula boye ko yande boso mindako ndengo ndo tamba na ba leak ba leak a cité banal bo tamba bo sala ba archi bo ala so archi otamba to zaki wana so ba legend be griffé bana golfada o moni ba popo yo lobi tundoke talio yo to yebi batandoki o yebi bankodia o yebi bakinchu ke talio lo ngana wa yebisa yo ba popo yo olobi na ba otangi ba kombo ya batu baza ba vie moko ya ba pesi respect na njili ba pesi respect baza na bana na wana ba frère na bon aw ndemo tanga ba komba vie fracas ba bende ba bwensi ba vie mabela batu nyoso faut le kana mission au skizer na ba popo oyo lobaki soko lobi kindoke tali etaki ndoko bi ba kodia tali ba kodia otali nini ka faut respect na ba vie ya njili le kana mission au singa ba skiz na ba popo oyo tanga ke ba vie fracas les cas va proposer yo monuza teti to kuta bien bata teti c'est Roger Luma bana njili boza la société c'est Roger Luma na pesi conseil na ba vie na ngai au moins so bolé ka émission botanga ba komba batute mukola zalaka tebe mona mukaza zalaka tenzambe tazala mukolo na biso nyoso vie ya moto yebi ya mote makamana ka mweza na époque nango papa mba bima na époque ne nyako sa bima na époque ne kestre pas bima na époque na ye ouais la seule pas bien époque na JB pas bien époque na fali pas bien époque na héritier pas bien époque na pecho pe da bimi siko ko to mona ko tinta mona ko jile msusu bino bazala kite be na filé eza na époque na za ko duma ele kakande ngwana na njili grâce à père azate na njili grâce à père azate to za biso to yebi ko lata munjusu kaka bongsa pe muso ko lata azate muso pa alati kitoka yebi ko lata ngote ta père na njili te botala ka ninga na vaina ndako moni so ne ya 64 tande na za o comprendre tolonga makambo ya bana njili ona bonde vie fonda loba to tika makambo parce que makambo te yebetsa mabaku po so ba loba makambo musu muso obima bona Londres muso obima to tika makambo njili to luka ya to komina makambo ya to yeba nzambe te bien to yebi makambo so to makambo nzambe so to kol si bana ba poto bana nu ba beta kabale bana nu ba zo ko bala ba bokilo ba mona mutata mo zo leka boye tika ba buzo bana njili boza na souci moko te boza ba vrai ba chéri ba ko bala bino po ba ko bala bino ka ba vrai chéri bolunga makambo to balobi na doki baboka libanga na mbuma oyo eteli baboka na mbuma besu te bana njifu boye bango boye ba grand courageuse bana basi boluka botonga banda bo bengsa ba mama bosala boye botongsa bosala ba bloc mususu na kati ya nini ndoke boma mutu te ba juste ba benga famille so ndo boso ba bengo ndo zo bang lokwa yeta yebi bato andoki ba yanjili faut ala so ba ndoki wana yona pesi boza courage ba vena biso botika koleka buzoba bopesa biso ba idée omuntu bazoseka biso na basi kaka o basi o bazala na château ba oseka bino ba ta vient na koloba makambo bana njiba bazoloba ba otanga mama bilamba ba oseka bino et puis ba mo bazoseka bino pe susu ba ta vient ngayo kovanda nika na château za aknoloba mama bilamba ya azana nini botika makambo so oleka makambo na yo histoire na yo obeti biso histoire ko ya koleka buzo ba te bo chanjili ta bo chanji bo fixa nji na bana bazonu musu bazo fixa ba oseka biso bazo sika biso bana njiba muna ka mutaole ka njili bana njili na oleka bonga na makasi na oleka bonga na kobeta mutu na oleka botika makambo wana ba bunda bazali to muna ba vetitu to muna ba maître Django to muna ba maître Belé mutabunda na njili to yebi ete o to yebi asana poto abunda ba mutomba baza kuna na ba Suisse to muna bango te ba lobaka so ndenge to za ba peche Belé ba te Belé o ba bunda ba jido aba lobaka te to vanda calme to pesa respect biso to pesa ba mikolo bo pesa na respect biso ba leki to pesa respect na pesi bana njini so mbote manoko la ndumichuri mbote tinabo mbote yomo ebi uli tinabo alempete na Hollande ngai ko joma la pemno mbote bana njini nyoso tenu na tangi kombote bana golfada bana le bren qui fait ba jore mamba ngo nyonso on a tangi kombote c'est Roger Luma molobela fachi beto boyebi
na côté la mamba politique na ko lobala parce que mutalinga tia libaya ngapina tia libaya ezala mukolo alo barabia tanga bakoma batute leka na yo critique no bana njinde ngo lingi na kota ngote lengi no bito lengi yo lisusu soko leki otenga kombo ya vimo ya njile ya makima de respect nga na koleka na lobeli yo soki yo robeta nga mukolo robeta nga pour robeta pete so robeta na robeta na tous les sortes donc na obina pesi bana njinde so mbote na tangete za makambo masalanga ma propre lola sema les blancs masalanga les blancs yo moyebi na pesi no mbote vilanga toti munguya bambote famille ça bana njili na pesi no mbote lo sako boza la souci moko te boza pe na souci moko te pona okaki ba komo bazo lela bozo sala netivete na mona ki vilanga fondo la ba kinjile banana kache esuki na kache 8 et ça souci te et ça la mabete ni piso va na compte awa ba Serge ça la kité ngana va na Serge voyez ça kité ba mene ba o mene ça la mboka et ça la modi te tomba ba mene ça la mboka ba to mona ngoni et ça dit c'est normal ba vieux fondateur ba collègue ba botaki ba uta ba kitambo na ba vie na biso nyoso mapango ebandeki na quartier 1 soki na 8 après bando osoma banka mususu na quartier 8 ba quartier 9 eza modi te o mekiti te balongolo mona njili te bo bibeta mabako bolongolo mona njili zaka mona njili te mona 9 za bana njili to kolisika moto yebani biso na bana njili to yebani susi mo ezala te to za igeda botika makambo loba papa ba vie bo pesa na respect biso be ba pechi to pesa respect to fingi moto te to bi moto te se Roger Mamolo la fachi Roger Mamolo la fachi voilà merci na bande konyo so ouais moi na ngama lingaka moi na salinga plaisir o ba finga biso ba to yesika si moi na azui moi diplôme moi na ngazui autanga mas asala cours infirmier akomi infirmier na CPLI ça ka biso ba jeune bonde ba Roger mo to cadre moi na to tangisi moi na ndemo bien comme infirmier en tout cas merci Jade merci na boti ba mi balea on a biso ba na chito za respect to respectara mais gani Jade na bana nyoso na pesi no mbote bana nyoso balinganga c'est Roger Luma merci tous les Congolais na pe no mbote tous les Congolais tous les communes 24 communes na lingaka bino to za igeta to ko luka vi awa to ko luka ba te grand prêtre to ko luka vi mutaleki muninga te so mutaza mutambongo mutaza grand prêtre fazonga na njili fazonga na zone avandi atongi banda mutatonga nda kaza biso to bonga te to beta kama bakayo awa so to sisi kayo moto leki na ba place moto omela bière mutaleki muninga zate. Voilà, merci beaucoup. Je crois que tu as mbaki Roger Luma, droit de réponse. Moko ya bananjili, moko molobebe ya bananjili, donc voilà. Tu na molobete nga molobebe fachi. Ayo molobebe. Na eko répondre nga na kota politique nga so na senti na moni po moni masa nga alempete na Hollande benga kinga bitala nini oboye. Na moni banoko landu banichuki banani babitamo omi ko fingisa kombo na tikene vale bana ntsango kabimo omi kidisa ka basi ya bandoki omona ngote tala ndoki abenga linga muninga ka ndoki sango ba benga muninga ka sango pasteur abenga muninga bega pasteur. OK, voilà, merci na bino nyoso bona libiso donc Roger Luma zawana na biso gidobi lisusu message leki yepe akoleka to bite makambo papi gen soka leki ko finga ne batu atanga kombote so na mwinga tenga kombo ya vie moko mutambonga zalaki wana ngana otemile et puis na yebise ake baba porter plainte pour famille na o afingi suma plainte ti papi gen famille na bi papi gen yo te papi gen yo sala mwana na yo afingi papa na yo ta osebra oui mwana ngasa swana amona ndi ba otanga kuma papa na ni na message abandi ko take ngaite ka vie wana ba vie mabela bazana ba ndeko awa vie mabela bengisa ba tuboni na kota ba vie fracas ba vie mo ba vale ba obi video etanga mitina ça c'est nini bon so mutana so ba texte ba ça nini a reporter plein pour Alex ça y est preuve vie na zaina boy. Voilà, merci beaucoup Roger Luma. Merci na Roger Luma, merci na ba tunyoso, merci na banjelo tout na pesi mbote pa ya Aïdé Sungu, mon vieux. Ah, pardon, maître Aïdé Sungu. Aïdé, voilà mon nom est là. Mon le pas on a fait terminer pas on a bon à 7, il y a commercial. Aïdé ma check. Aïdé c'est Roger Mamolo la fachi. Na pesi mbote pa ya Dajongwai la mokonzi njili. Na pesi pe mbote na petit na mbote. Ma bête année abe petit ya, wa pi petit na ngade. Alors na pesi pe mbote pa ba njili nyoso bola libiso. D'ici là portez-vous bien. La porte est ouverte pour Nabino, pour Nabatu nyoso. Voilà, les gars, c'est une émission en tout cas aux ala. Bouyé madame, tout le bien la vie. Merci. Des services à sauter bino. Mais normalement qui te sauter là, te sauter bino au nyons. Et vous au landa, oya nyong, oya sana na besoin ya nyong. On a la linga kana ba nyong, na futa kana na reta. Yaka, j'ai des services à Zwaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali Fresh Mobiba. La ville la reine. OK le Luka, Jojo Panda. Jojo Panda, numéro na Ezali 07 81 21 87 96.
Allô, JLT Service, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien JLT Service. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a mois de mai, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Ozolanda bobenga. Oya cherche solo. Vous comprenez? Donc na Lyon bokele pa José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C, numéro na bango yango na C. Bokene pa na bango na Lyon. So boza la peso bobenga. Bobengi José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman, Azari Viviane. Azari Viviane. Italie Mopimba. Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la bobenga maman, Azari Viviane. Numéro na bino yango wana. Eza kolega na C. Oyo bokomona numéro ya maman Azari Viviane. Bobanga te. Agence Oyo. Kudi ya mbote. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion, il y a un carton. Nous travaillons dans 5 dimensions, il y a un carton. Dimension, il y a un carton, il y a 60 x 40 x 30, biso, il y a 50 euros. Ce qui est pour la concurrence, biso, il y a 60, 65 euros. Mais par contre, le carton, il y a suka awa. Il y a biso, bandi awa et eti awa. Il y a bango suki awa. Donc voilà, promotion, il y a un carton, il y a biso, et deuxième dimension, nous avons un carton, il y a 70 x 41 x 32. Ils ont 100 euros pour l'île de France. Et pour la province, ils ont 130 euros. Et en ce moment, il y a la promotion, nous avons 10 euros dans le carton. Et troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50. Ils ont 150 euros. Et pas les concurrents, ils ont 160 euros, mais ils ont les mêmes dimensions. Vous avez donc ils sont à carton, ils ont miné. Et ceux qui ont la quatrième dimension, ils ont un carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils ont 250 euros. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un mboka, donc ici, carton à biso, on a 220 euros. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 euros payés dans Bisso. Et pas les concurrents, ils en ont 270 euros. Les autres, ils font ça à 290 euros. Mais Bisso, pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et bani awa dans le mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui tient à 220 euros. Et tout ça, carton à Mounene. Carton à Mounene, on a 100 x 50 x 50. Bande on a 350 euros. Mais biso dans la promotion et qui tient à 300 euros. On a pour la Île de France. Donc qui tient à 300 euros. Et ce qui peut arriver qu'on tindi 4 cartons, 5 cartons dans la moko, donc ça là on est sur son prix. Et en même temps, on a sur un carton moko à 50 euros pour être gratuit. Donc JNT Service et Yewana pour nous repérer une solution. JNT Service, tout ça va enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso, tu es que le carton, tu as kaka à compte il y a 10 euros. Nous ne vendons pas de carton, tu as kaka carton. Tu payes sur carton, tu as à compte il y a 10 euros. Quand on recharge colis, on bengi biso, tu reçois colis. Quand tu as on paye si les restes, tu déduis 10 euros. Par exemple, ceux qui te paient ça au carton à 50 euros, tu as qui à compte il y a 10 euros. Quand on soit poli, on paye ça à 40 euros, y compris 10 euros pour ce qui sont dans compte il y a carton. Eh mamé, Achasol, le yenge, Achasol, Achale.